Bonjour à tout le monde. RDC, kolela na kolela, passe na passe. Basuda fa RDC bangoye, depuis to bima na kamena, promotion konga, tozaka boui, talaka munduki yango baduta, ya bundila ka mboka. Toboyi te to bundila na biso ka mboka. Tozo bundela biso mboka, to ana biso bien, to bunda, mais eloko moko to senga na gouvernement. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Ce que Tali, Libanda, qu'on a Kinshasa, Gérard a bien. Gérard la Takitoko, Gérard la bien. Gérard Tambola bien. Gérard Zambongo. Gérard Zoba prime. Mais ce que Tali Biso na Zamba, a été l'oralie zate. Depuis ratio et kata, tout ça, ce qui 3 mois, tout l'y a raté. Tout comme il y a biloko, tala biloko, tout est-ce que pensa biloko, soda gouvernement zolia? Mais ce que Tali rebelle, les rebelles a zolia bien. Il y a des kanda. Toi, on a pour ça récupérer mboka na biso, mais RDC, gouvernement congolais, songa biso ko. Toi, ba volontaire, ngana za volontaire, on a coaché 2025 na poni, na ndimi na kota armée, pe na e na zobunde la mboka nanga. Mais atati siko, attends sans frappe par mes zate, ratio kolia, ezate. Na obunde la mboka na nzala na libumu. Pendant que rebelle a obunde la mboka na mbongo ebele na poche, na biloko ebele na libumu. Siko ngai o naza na poso bunde la mboka na souffrir boy gouvernement ozawa. Est-ce que ozomona konga yeyo na masisi konga zobunda konga kufi konga zobunde la mboka eloko te mbongo ezawa mbongo ezate wapi yango ezate ebeleka ba makenele kana ba réseaux sociaux ba biloko ndenge wana mais tobunde la mboka ba minduki ya minene to na posa minduki ya mais minduki ezoya te. Toi na posa ya LRM bitip eya ezoya te. Toi na posa ba canon sa rekeli ezoya te. To buna na AK na mortier soki 82 ba bombe eya raté hélicoptère depuis 4 ans nango soki esali déjà soki 2 mois ekota raté. Sko to longa bitumba ndenge nini gouvernement ozawa yaka aider sunga toi na posa to récupérer mboka na biso mais ozo sala no eloko te ba bombe ezoya te munition ko tutala na tika na chargeur moko. Chargeur moko, est-ce qu'il y a un monde qui benga na munguna? Vraiment biso to baye. Wana posa gouvernement oyoka otala babiloko ndenge yo. Na osenga ba konga nyonso bo publier yango depuis ngana koti awa depuis konga koti na masisi ata 50 francs ya pamba ezate ebele moral okola soda vivra kana moral yango azokufa kana moral. Liboma na yo. Ezate